Mbote papa. Bonjour. Tango etani yango ndeko makambo. Likamani ne komeli bino. Bon, moni batondia wa pour un accident oyo ya mituko mibale. Mituko oyo atuka tozo batene ba chauffeur ya bus Kinshasa ne bazo tambola. Awe ezali mwa Carrefour ezali awa. Eza deux routes principales. Oyo eza na boulevard Lumumba, eza tout droit. Oyo wuti côté ya Sendwe. Kuya ne bayaka wa il faut bana ko freiner à partir à kuna puisse ça peut côté Sendwe ya moke ou bien monene. Oyo camion ya moke ya mwindo oyo boy. Eza i famille bazo ke tika ndeko na ba na aéroport pour akene na Goma. Sikoyo amoni muninga wuti na boulevard Lumumba zoya ye na mbango eleki mingi. Moya freiner ezate pozo angle wana ya ko freiner pozo ligne na ye ezate. Directement leki mbango akeko tuta camion wana. Yes wana. Na chauffeur ya yes na ye chauffeur ya yes amati na bordure wana ndio wazomona ndenge wana. Oyo moya ya maîtrise ezate ye pe yo kiba koto ya kwepe na terrasse. Yongo batu batoni watu zota ba chauffeur na bisa Kinshasa ne bazokumbela mituka oyo. Bayimboka balimbayeba est-ce que likama liwa combien? De liwa ezate. To vendre wana sur place to moninga ba blessé ba to ba zoki. Ba blessé ba zoki ba pota pe ya mike. En tout cas mutu akufi azate. Moi concerne ngamo ba chauffeur excès de vitesse pas pour le bini. Non ba chauffeur c'est tout beta ba fimbu. L'état peut s'autoriser. Mbote papa. Mbote papa. Papa concerne so pesa bande ko chauffeur o bazo tambusa mutuka na lire moko viva lire. Viva lire na zobe pour la boulevard. Ce que tu connais boulevard du 30 juin, règlement est comme il faut respecter les chauffeurs presque. Mais ce que tu connais boulevard Lumumba, papa, ma caméra il tous les jours. Parce que excès de vitesse c'est l'écrit de chauffeur. Basé respecter boulevard était même ligne conduite à traverser à Makolo, basé respecter en côté. Ce basé vitesse nyoso. Il y a un concept de parce que les chauffeurs na ba roulage, ba collaborer, ba tia ba roulage bicycle nyoso ya ba Makolo bazali. Comme ça tout le temps, est-ce qu'il y a une bifurcation au baroulage bazala papa? Bazalaka mais na ere wana peut-être ere baleka ki awa na ere wana baroulage bazalaka te. Baroulage bayaka après 7 h na 5 h du matin. Dans 5 h. Mbote Maseba. Mbote papa. Au vivant que événement. Événement on a monné on a mis moi zala live. Chose zala ngambu kuna kota cité Betel. Destiny yes wana ebana utakuta zandu. Siko oyo taxi oyo ebana utakuta Sendwe. REA il fallait que respecter bande nango ebana bande normal na deuxième bande de façon que muto na uta zandu akota parce qu'il y a une vitesse na batu. Yes ko on est na aéroport ko tika famille na ye. Ye muta ya taxi ya mutu ka voiture oyo. Fallait ya azela excès de vitesse à vitesse mbamo akoti et on mona créer ba accident na batu tout mona ina kati sur place batu ba kufite ba blessé ya makasi baza donc bango ba lo belaka ba we waraka bango ba taximan bazo mela ba noir bazo noale la kati ba taxi ba bis ba nini ba zododo bazo bango te ba lo belaka ba wewa bazo kuma mikolo yo we accident mo esele maté ka ba taximan kaka ba bis na ba DC7 kaka batalika moyo l'état batalika moyo puisque conseil je pense ndeko na biso po baloba boire ou conduire papa. Donc bango balekisi biso moto okumba donc nzela eza wana puisque so okumba longa distraction téléphone longa ma bazododo tamusta batu puisque ya milimo batu bako ma destination place ba okende so suis ta libre na yo ne ko sama ma romela bazododo confirmer ba noir ko sama munyoso wana donc l'état batela biso likambo yo ba 6000 likambo biso ba wewa batabeli kama ba DC7 na ba camion ba excès de vitesse et les qui na boulevard Lumumba bakobomisa batu bakufa.